13 non. Et tu as la pikaka non. Pour abalanga, non comment non dépendant na ye. Na dépendant ni na famille, ni na maman, ni na nani, ni na nani. Non dépendant na mobali pour abalanga. Bon, na bali ba bot na bandi ko bota bana. Na banzo bota na boti shilo, na wete shekina kana. Et c'est un raté fou kende non. Et c'est un faux na ndako opoko na bana. Donc non tika bana en Afrique mais qui bota na poto non. Ngana monara moni ndeto vivara boy. Partout pas me pesa melio place au tia makolo. Place au peme la place vie ezali. Vie ezali na États-Unis, vie ezali na Paris, vie ezali par ici par là té. Merci. Ngana mbala nga to yebi ndenge to menara vie na biso. To yebi moment important ko penza mbolo bara. Eza na date, eza na heure, oye ko beta. Ne yabino s'éclater et coquille. Donc net ngana zabo, eza na ba danseuse ebele. Na botisi bon en Afrique. Quand les aïka danseuse faut botara na poto. Donc botisi ba danseuse ebele pe en Afrique. Oui. Na balisi ba danseuse ebele na Afrique. Bandi pe ba bala na ba. Na bota na Kinshasa te po ani bongo linda. Donc ya kakola beti linda, kakola salibwe. Siko yo moko victime wana makamnyo so baloba, yo moko mutongo ye. Na bia. Toza batu. Oza pe na mwasi. Basi pe bazala mibali na bango. Mobali moko ta olobaka beta mwasi na te na sa moyo azati. Mwasi mobali tu abetaka mwasi. Mwasi nyonso tu azala pe na ba défaut pa mobali na ye. Soki na bikaka comme tabetaka mwasi wana kosi. Ils en abato ebele même ba pasteur ba betaka basi. Ngala zana ba voice na zalaka na ba voice ba danser ba solo ba linda la pena ndimbi na aza abala kana kakon abota kana Kinshasa et puis na vu na sili mais je suis à Paris là non na poto so pe la ville lelo la bina kende partout na okende tele na okende Belgique lobby oui zo kende mais échanger na nini na bino boto bozala ba 10 ans bozala ba sopi ba nini botambola ka monde ati après je dis zongi ça na zongi na Kinshasa après na octobre na ozala Didas Arena après là na okende Espagne na okende partout mais changer na lelo moko te.
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, o pesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on to bunga nit. Ela nyozo la saye ko koma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Papa awa ezande nini awa. Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appelés fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Et ça la des jours. Tous tinda na 3 pays Afrique centrale. Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voilà, le rendez-vous est pris ici, au terrain de Villeneuve-Saint-Georges. Bandal Bomoko, toujours. Toye les sous Bandalungwa. Toye les sous na Titi BTM. Toye na projet humanitaire. On vient de là-bas, ici. On a ramené bon tard sur Paris. Le dimanche 27 juillet, la Villeneuve-Saint-Georges. Barbecue géant, Pona, Bana Bandal, Mokilmobi. On a besoin d'une surtout boya. On ce que tu peux servir pour notre école. Toi, on pensa na bosenga. À partir à 13h30, la terre, il y a Villeneuve-Saint-Georges, Rosalawana, à partir à 13h, puis 22h30. Ah, bandale. Boya, Ebele, Boya peut m'apporter pambate. Attends mon ordinateur, attends ma tablette, bah outil informatique pour la bande Nabiso. Eh bien, pour la célébrer 70 ans à Bandalungwa. Donc nous les Rosala, jour à terrain humanitaire, Boya na badon, surtout badon pour l'école Salongo, Montaba.
kwanga tozolia ekosala mwa bi ozoyoka ndule yango tolobaki tosala barbecue géant au profit d'un institut Salongo oyo baparents na biso batongaka biso mpe totonga institut Salongo ya sika. Toujours ensemble, on est là. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer. Puis c'est mon devoir de vous informer, toujours dans votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, Image Pro TV. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes ici précisément. Place au beau mon abisso toza en direct il y a Tour Eiffel donc awa na Paris toye awa tobimi libanda parce que chaîne nabino obolinga ka abonné nyonso ya Image Pro TV bo mona ki biso to sali moi un bon moment to tourner par rapport tozo bongisa studio to ça ba travaux c'est pour ça tobimi to profiter pe nzamba otinde la biso peut pas bien na moyi oyo to sala awa donc yangwana tozo ko tourner libanda. Voilà, je profite déjà à saluer Jordan Mizwa derrière la caméra et pourquoi pas le PDG de ces bonnes chaînes Image Pro TV, lui s'appelle Fire Basket, Guy Basket à côté la biso na musika to PC pe bambote ba bon séjour na na Kinshasa et puis pourquoi pas les seuls et l'unique le véritable code ya Willy Moucheni à Rolanda biso. Lelo vraiment na pe sabino émission moko ya kitoko exclusivité donc il y a Outibongo na Kinshasa, moi c'est Libala, moi c'est à moto. Aujourd'hui on va essayer de parler Boyeba qui est Azaki Bongo peut danser, il y a Wenya musique à maison mère, oh lelo à comment moi c'est Libala, la femme respectueuse, il y a Sebondo Papi Kakol, chef d'orchestre, il y a groupe Wenge Musique à Maison Mère, au Bazana Miloulou à Makassi, donc déjà, dans la couleur café, na Belgique, et puis à Koya, au retour, et encore une fois de plus, deuxième mi-temps, il y a Weranson, na Adidas Arena. Donc voilà, aujourd'hui, je retourne pour vous, déjà pour vous signaler, parce que c'est Mukende Hotel Abisso, Toyambi, Linda, Énergie, donc il y a Papi Kakol. Aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter ensemble. Oh, déjà au Kota, et puis je dirais déjà bonjour et bonsoir. Parce que dans la Hernion sur ligne d'énergie, il y a Papi Kakol, c'est bon. Bonjour, bonsoir. Premièrement, bienvenue à Paris. Déjà, au Yakapé. Lilo, ça date déjà de combien de fois de pause à Paris? Bon, Paris, on a 17 ans. Ok, dans la state. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, déjà, quand il retourne, il y a déjà un monimbo, quand on est un état d'esprit. Bon, non, mais c'est quand Nzambe, on a apprécié ce jour, on a date na année. Il y a les sous na Paris. Grâce à président Weranson, on a apprécié les sous chance. Donc, na kumisika nzambe po na eli susu pour uta Afrique ko azali palango baté voilà pour topé échanger té mais moi ba blo amike échanger nango donc voilà ezaka à Paris on a tikaki donc sido elo mo isalinga le rolobi na grâce ya Weranson ba tala yo le Obina sauté, autant va sauter pour tous vrai dans le groupe Wenge Musique à Maison Mère, au comment Lelo, Pena, mère, dans quand il y a parlé, maman, Chilo, et tout. Mais la grâce à Weranson, ils ont qui pour n'a pas pu qu'à pour la ligne d'appel énergie par rapport. Donc, la sens ni que, au moins, patience na vie et foutaka. Oui. Na sens wana, de na lobby na grâce à Weranson. Voilà. Ce qui est exemple, na zoa qui libala la Maison Mère té, to na zaki moi si à kakolte neta musupe na ngana ya supoto te donc ta musupe na ngana ya ti na sens wana soki exemple na tikalaki na ngana na Afrique to na longwaki na ndenga mabe et que ata na longwaki na ndenga bien balangage na ngazaki mabe et que na longwaki na kei na zuli bala moko boye ta mususu le longa no pito ngoto zala te yo la bi na grâce na ye a lobby un mot ndena komi awa na sens wana pour la maison mendo moni wana ezana ebele ba négligent ngo mais ngai na moni ngo za grâce na vie na ngapo na bini wana nazaki muke na koli wana na zui libala wana na zui bana wana na zui nazo ba voyage wana donc maison mère papa wera aza lokola na ibité na roloba donc à part Nzambe
nayebi te na koloba à part nzambe na se awa yaza lokwa papa nanga. Oui, à part nzambe. À part nzambe yaza parent nanga. OK. À part ye mobali nanga lisusu. Donc yango na loba la grâce ya wera na maloba na ya pamba nde sali kina koma. Ah oui, voilà. Un peu battu banda koloba, ba mona ko ka kinda États-Unis, mais Paris baloba c'est comme si chef Sebondo alinga gite kelinda ya awa en plus né batu ba mona ke couple ya binoza trop combattu, tant que batu ba sepela na couple oté, mais ça date de longtemps les lobo kolisi bana stratégie zanini surtout ko linga tam sur orchestre aux opéra musicien et puis linda o azaki danseuse leur comme mère de famille te ko linga l'orchestre on les a longtemps ils ala ramabe na ba oyo ba kinda na ona ndenga mabe ils a pas interdit l'orchestre que musicien na danseuse ba rosa mosta mobilité mais oya biso za différent pourquoi biso to senga ko senga ah ouais ko la zoki courage ko senga en tout cas prise na a besoin na bala linda o bala linda o tika été au presse en tout cas moi ça vient na linda après salini ni accordé biso tu comprends na ba loya orchestre toto saki ba bitumba la biso ba makamna biso libala nyonso za na matata tata nango eza na libala morote o eza parfait na sena moyo eza te tant bazoloba pour les meilleurs et pour les pires. Meilleurs c'est 5 pire c'est passé. 1 plus égale 1. Pour muto tu na comportement na ye. Pour tu na comportement na yo. Bo sang comme le moro. Ya. Tam sou 20 à 15 ans muki. Comprends? Oui. Donc yango to senga avant na nzambe ya pesa biso makasi. Koloba te ke kakola boya ka linda ke ne poto non. Ngana bala ki na. Biso chef alinga te linda ya Paris donc jamais repéter chance wana. Mais na grâce na épée nde na komia. Soki pe na grâce na épée te na ngape na koma wate. Po soki ye pa ba ki prise non. Engeti kala pe kaka non. Po abalanga non comment na dépendaka na ye. Na dépendaka ni na famille. Ni na mama ni na nani non dépend na mobali wa balanga bon na bali ba bot na bandi ko bota bana na banzo bota na boti shilo merveille shekina kana esenga rate fuko kende non esenga fuza na ndaku obokola bana na bokoli bana na muite keke mobali abitana asepelisanga voilà ils en ont ça bon voilà aboya te to ba bitam fuzu bozana mama koki total wandaku total chef azana ebi azana bakar chaque jour avant na kin ma change bakar ba point te kakola tika moi sina vendre na poto abotila na poto alinka na Kinshasa c'est comme si abangela kai mais au point ni le couple la bino avant ba tondo loba léon on se voyait la face et comment le couple modèle ba to comment on peut ça pena tant kakonde ba vendre na linda. Mais avant pour nani ezala ike obotaka na kino babio kenda pena zemi tina États-Unis mozonga obotaka na Kinshasa menga na bali na États-Unis te nga na bali na Afrique nga na bali na Congo donc na otika bana na Afrique neke bota na poto non nga na monaka moni nde to vivara boye partout pas me pesa melio place otie makolo place au PM la place vie ezali vie ezaka na États-Unis te vie ezaka na Paris te vie ezaka par ci par là te o c'est important pour na bana éducation ya ba parents deux ans mutu mususu oza atinzi mona na Paris na Belgique na États-Unis na Londres mais soki azana mama na papa te mona pose l'éducation pe bien mona o parents o aboti mona na yete aboko lepe la motema moko te donc ngala koza na mwana ngala za na mwana ngala exemple na bandundu ville to na za na mwana na ki quit mais niveau na koboko la mwana nga na yo mto za na New York na musoza na éducation za lango pendenge moko te o to senga ka panza me peso makasi ya koboko la bana po oboti mwana aza inconscient tia comme conscient et senga musale belé on comprendre kokele kobota na poto to koya kofa na bana awa na poto balobaka vaut mieux retard que jamais ezata mususu ezalata mususu volonté na ngamoko
natala ba paramètre ne na vivre na mbali nanga ko ya na poto to eto fa na poto yo mo ba réalité poto pe ndenge ezalaka ko fa na pe na poto ko fa na bana eza pe eza ba procédure ebele mais eza nango gravité eza ne volonté on eza volonté nanga donc vous moni via mutu bato libana ba ko diriger raté ngana mbali nanga to yebi ndenge to menaka vie na biso to yebi moment importé ko penza mbolo bara eza na date eza na heure oye ko beta ne ya bino s'éclater ekoki to ko loba to na sentiment bato pour exemple to loba net nani mami la fraise maman la chouchou maman la keke azara na Paris awa afanda awa ngapi funa zo bana yo fanda awa esi ndi ya vivanga na kokango to ndenge azalaka nde singa na ozala bon vie ezara na retardé donc netinga na zabo eza na ba danseuse ebele na botisi bon peu en Afrique kala ezalika danseuse faut botaka na poto donc botisi ba danseuse ebele pe na Afrique oui na balisi pa danseuse ebele na Afrique bandi pe bala na ba na bota na Kinshasa te po ani bongo linda na kakol ya on a bagité comment le couple ya bino lelo yo et comment le exemple moko pe pa ba on a telinda de ba vana na kakol yango wana golf kizola aisanga bi mama na Shilo omoni ido zaka nango sala yango ngana sambe pa kabudu alesa mon père spirituel maman Angèle après ça ba conseil na yoka yango na sambela na yebi jour onzamba oloba na linda longwa akoma atake nzambe no abengi ngati na ko forcer vite comprendre na sens wana nde baloba ka to tika temps laisser le temps autant Paul Momba otala biso shiki to papa paradis pe akolanda biso to pesi bambote ebele mais surtout par là na ozunka moi muke place wana nde le bokoma exemple à suivre l'air bato balinga osa ndeti babimisa mobali no violent nde balinga bando nga ba taché image ya kakol mais yo moko le makambo ni banda ko komela yo obanda ojija ngonde nini po badando lo ba plus oleba yo ka yo moko siko yo moko victime ngo yeyo bazalaka toujours tamsu nde bato banda ko yati kakola betilinda kakola salibwe siko yo moko victime wana makambo nyoso baloba yo moko mutu ngo yeyo nabia toza bato oza pe na mwasi basi pe bazala mibali na bango mobali moko ta olobaka beta mwasi na te na se moyo azate mwasi mobali tu abetaka mwasi nyonso tu azala pe na ba défaut pa mobali na ye soki na bikaka ko mutu abetaka mwasi wana kosi eza na bato ebele même ba pasteur babetaka basi moi belaki mais pasteur pena beti mwasi boye mwasi pe la goni pe mwasi pasa nini akufi on comprend tangu tozo fanda na couple tout attaque fiancé bolinga lelo pe bundi pe ka lelo libala pe kufi nango ko beta eza nango bon ko beta eza mabe mais elobi te ke kaka ko nda beta mwasi mbali pe po beta mwasi il faut ne pas procéder pour mbala beta mwasi uti wapi biso basi pe tozana balanga jamabe mbali musola ko rater mbali mwasi makena miso abatu ako réagir pe mabe na sens wana mais couple tout ezana mabe nango ezapena ba bien nango couple oyo mutabali so ba couple ezaka ke obali parfait nde ezana batu bakabona rater donc place au fandité ou place mai etanga rater na sens wana bon yango na kaka lelo comment payer le exemple et puis beaucoup ici déjà bana makambo pe sila nango donc polisi bana net sona zo bano lelo ki mo sona toza bezo sona to banga ata musu Shilo to kanga bakanda to zela bala bola la te na sens wana mais via libala ezaka eza na problème ebele ndeti basi ya mabala o ba otala yo lelo yo na makambo nyonso yo tomsu oveki na couple na yo tomsu conseil ni okopesa bango tomsu esprit nini oye tomsu ya patience moi conseil okopesa lelo yo na conseil na kopesa kaka eza kaka conseil na kopesa eza kaka ke en tout cas conseil na kopesa na ba couple onga na linga te na vie nanga na lobaka vomela sala tout mais divorce te
vaut mieux ça là tout mais nasala tout nako manqué nako sana nazoke pas biso mo une semaine nakangi kanda nasali nakila na chambre bana mo un mois na olobisa mutu te na préféré ça mais la lingande via divorce te po eza bana nde basufaka lango donc tozala un peu mutema munene ata mabeza na libala toyeba ko supporter quand même hein nazanga moko te toza ebele monde entier to ba pays à combien ba commune à combien donc ezanga moko te naza oyo bato batie mis quoi eza mutu muso akoloba kama mabe alinda mais eza plus kenga totala ba film muso ezala ke mobali na akuti ndeza pesa $10,000 te na oke Dubai mais or que ta muso ata $10 apamba oyo mbala pesa ka ete ozolanda donc ta mutu musumu to abeta lisolo mabe pa linda na miso abatu ba mona eke linda o souffrir mais non a souffrir te dès le lo ko lo baké choix na yo eza meilleur choix ya vie na yo oui musu ba regretta ka bali drumer bali ka musicien linda o bataka mais kasi nde yango na oloba eza na ebele batu ba kanisa ke linda ngala zana ba voice na zalaka na ba voice ba danser c'est bazolo ba linda la pena nzimbi na abala kana kakon abota kana Kinshasa ye pena vu na esili mais je suis à Paris là non na poto so pena bilelo la bina kende partout na okende tele na okende Belgique lobby oui nazo kende mais échanger na nini na bino bato bozala ba 10 ans bozala ba sopi ba nini botambola na monde ati après je dis zongi ça na zongi na Kinshasa après na octobre na ozana Didas Arena après là na okende Espagne na okende partout mais échanger na lelo motin donc yo na bi toza mitema minene ezate ke lelo so liso so se kam to la lipa na nguba mais non lobi akoli ape ngoma mbimba yo pola li na maya lobo donc toza un peu to fermer un peu ba bouche na biso koloba mabe ya mutu ata nazaka na Afrique wana naza mutu moko mobali nanga aza vraiment homme aza vraiment mobali aza vraiment mobali po niveau na vivaka ata lelo na bata na sona yokela bandeko nanga nanga na vivre loko naza lelo te ta musu nanga aza la kutu donc ya mabe makasi donc engeza mabe makasi donc na ndenge wana voilà merci beaucoup wana to yaki mwa muke donc de balobaka vie privée ya batu il faut quand même koyeba ko respecter makamusu na ba vie batu faut pas kokotaka donc parce que donc munde baloba mboko komate mapate suka makamnyo so badwa loba na vie linda lelo yo a otambolaka lobi ozani na Bruxelles lobi ozani na Kinshasa donc pari yango yo esilité donc côté wana to tie penande balobaka question mark mais sinon par rapport kaka il y a carrière il y a bino nazonga moi mike parce que ou tapé na musique yango tozonga pena ninga ba musique na lelo yo poza mama po ba musicien musu o ba bima lelo Leonde botala ka pe bato baloba na lala pa linda kenisanga wenze linda tindanga linda otala ka pe linda ngope no ko lo balelo to mona ba déplique ba Fabrigas est-ce que makambo ba yo ka ba loba na kombo na yo izaka pina solo non eza faux et archi faux baza en vie mutu moko akufi azate nga naza mon chef oui soki exemple ba misa côté OK ça ça test oui après alobaka ko les no encadré oui nga naza na droit ya kozwa na salise musala moko boye non na ba misa na nga ba Fabrice baza wana bango tu baza bakufi te baza en vie OK jamais na sali o na lamba bilo na nga na benga ya tout elanga ata mukolo monte atika lo sala ngote lokuta omoni réseaux sociaux mutu to ya koloba na nde na ye po mutu atala atama vie na ye mais ça na ngolo kuta natikala ko sasa mise moko te musala natikala ko tinda mise moko te natikala ko ko blâmer mutu moko te contraire ezala to na bonsi bolie oh maître stolia to na nzate to lia so ya mobilo la so za aw esili na po déjà place ngana do fanda eza bango sa na ba next ngaza na chambre na ndako et ballon ndeni place mbala osa musana na mwasi na yana fanda wana non eza lokuta mais lelo bo garda ba bonne relation tamsu na batu baleka o pe bo mona ba onde ba ya lelo ba koma pe batu pour ne pas citer les noms
bango tout en tout cas toza bon état bango tout na ko c'était pas non baza profiter eza on peut m'abêter Fabregas toza ti lelo a bon état to solaka ba déplique ba sona yama parce na passer mais en beauté ba to solaka en tout cas presque bango tout toza bien bango tout na makabo nous sope ya ka mo balobela na kuma mo bali na yo ke ya matala ka boye ya maboye ya ma nerval bani non omoni omoka blo mususu ngakutu emwe pesa ngakanda obi nini na za to fana ndako bobo misemo vie notila ta mère crédit zonga mbono kuna po bana telefone pesa ngamle ngabi ba bine fana ngoza bomba pesa na ba volonté na bangunde koma ka bongo yema kuta za mo ba rep boy ngai mona kenda rep okenda rep oui mona kenda rep oui next ba rep ba lenjilo ba kota na bango te ya ça peut-être mususu canal la abi mana papa nene ba keta mususu rep après mon linde ozoe dans les nations moi pena bota mususu azu pena $20 après ça ba mi ça pas son ba secret so yo mi tout dans la bisco yo mto kabela bango tam mususu moi transport moi rep moi concert sili mon après tam mususu aye tata mususu mwa mbula mwa nini ata mususu $30 a changer ando pesa bango parce que on a tout na minerval ngwe utana no wapi parce que minerval on na to futa za na lokolo classe bala batanga za likolo parce que minerval ngo eza yani to za ba messe na pas de sona za nani c'est non eza normal te lokuta parce que soki to comme na suka toza na place moto ke no beta porte na campagne toza na mutu moko to betela na papa la bino toza na les seules portes auto frappaka ah oui de ba to biki ko la salita bele na musique non toza omoni la kaka lelo e koma ogoza osombe pe lupango okufi OK bana pe ba se retrouver la ngopete famille zui omoni na zabu na ngopeta to nga tongaka mais la exposer ngote na loba ngopete po eza vie privée nanga ata na zotonga na nsila ata na maluko ata na kinkola ata wapi mais eza yanga eza tufuna ko etala na réseaux sociaux est-ce que yo batu nyonso ata yo soko za lpon yo yebsanga est-ce nani mona kasino ya oyeba so sombika eloko to mona pe belé batika mapango bakenda pour na kolinga ko impressionner batu voilà ils ont un sens moroté voilà on continue toujours Dieso là bambote belé na yo bat Hollande biso de partout dans le monde entier un jeune salam bina peso bambote depuis la Belgique mais lelo est-ce que vous en avez là mon peu pour réclamer attends sur na wenge pour yo betaka kakol pa bet na wenge vous en avez en tout cas ngai na réclamera eloko moroté ngai batutu balobaka mabe ya wera na mona bango ba jaloux baza mitema mabe le pourquoi la vie bongo ponga tant on a tiki ko bina na bali na boti bana président na biso azali pour comment le papa na ngazaka président comment papa na tika la ngomona na mabe moko te o dérangeant ati lo na fanda ka boye na bando ko lela président nani boy na ata na tika la ko na mutu na ngeza la te ngaku na bakabi nzambe na ngai soki ezalaki wera santé nde lelo nga linda naza wapi eloko edérangeant nga donc ça doit ba dette morale moko oui donc nga eza loko eza moi so lingi mutu moni ngati nga linga mbali na nga maka moni na linga kokoli makasi bo nde linga mbali no makasi moni na linga yebo moni na kraka ebongo moni na kraka ebongo c'est bon ata ba yebisenga balobe moni kakoli ndazana abomaka basi nondima na kufa bongo bolingo watu bakotaka te watu bamona na bilongi karini bekam ezolokwa papa wera nde bato mabe na ye wana ezolokwa babakisanga nde amour likolo na ye oui po mama akufa atiki biso mikie tokolepa mama bamama leki mama Suzana akufa molimo ne pe mana kimia toskala mama na biso mama Jeannette mama leki na biso oyo obomona nga suna zolamba la TV ye mto l'accent ko lamba ouais na pese mbote mama Jeannette mama na Stella Mbala mama na Medo Mbala lobi na zaki pas petite sœur na palais en plein Paris na lié a pese nga mbongo lamba mama na Ritiana la pese mbote belé
donc maman na Smith Stella Mbala donc aza à Paris tozaki na lobby tozaki na ba collègue na tobina na bango Karine Mbala Karine Lukiata okuta mpe na baninga nazaki na bango lobby voilà namoni pe meilleure danseuse ya lelo alliance aza wana tozaki na ye pe na pese bambote ebele wana meilleure danseuse ya lelo eza lelo omoni na ndenge wana nde naoloba ngai mpe na nde naza boye mabe ya président Weranson en tout cas ata mokolo moko te neti nga na motema nanga aka pembe na pe komaka ndenge nati eloko motema na eza bongo voilà donc yango wana kaka yango wana kaka napesaka conseil ake en tout cas so oza na besoin ya moto akosunga olobi kokabwana mabe te neti nga lelo sono azalaki mabe ezo na longi na ndenge mabe toboyeni mpe na kako ese nanga naza lelo awa donc bakabala la mutu bien polo bien ko sunga oui ezaka te mutu akopesa million lelo omoni papa wera apesanga million te mala apesanga conseil apte yanga kolisanga na esprit albaka susu emona lele po ezili bala po sabi fanda la donc akolisanga na esprit de mon père la garder pe bala la ngai donc merci Béline. Tout mon dernière image na bino bozaki na mariage ya leki na biso Gladi autobala. Ouais, Gladi ngema ate pe bato belé ezala ba bana batambongo pe belé lelo. Balinga pe ko bala te ba otaka bambongo na ba mais etali mbongo te. Etali mbongo te. A Bali azui mobali ya bien o azala mayele belé la mutu o azape posé classe belé en tout cas merci na maman si déjà m'en patanga azala toujours simanae ndenga bokola Gladine exaucé et on rappelle nazo bunda na ba chira ba merveille donc to la ndaka lokolo mais le yo capacité obota tampo wa musicien ezali ndenga za wana ndenge toza boto boyo ba libala on est aux les plus mariages du monde. Surtout na monde mon Afrique est numéro 1 na beta c'est tam soro ke na ba les deux wana donc eza blague ti ali palangu baté libala mais sinon on a obi yo pour na musique ndenge oboti bana pe ba comme linga musa papa na bango moto mo la vidéo pe na obeta batum yo capacité moi na la musique non non yo kana capacité pour tobota mité maté pour nde toboti bana mona ausale loko mutema na etindi neti kana ndaza ba miti bele asa ba mbebele njoto kala nanga wala na ebite soki nzambe apesi ngai mona moko ya mobali na ebite Yo te ya meshak ya la mo meshak ayembela nzambe bita pe drum asara toki na palia na Belgique tokuta ne le mwana nga mwasi ayembaka abina kaza batale bele toki nazoba sa pe su keti azobala karate mwana nga musu keti azobala neti kana azobeta drum bale ye nazoyeba te vraiment en tout cas nzambe ka apesa bango mayele na ba longue vie na bango o ba ko sala en tout cas biso to ba parents to encourager oyo mona on sala mais ngai soki exemple na komaki na musique ezaki destin o nzamba tie kati na ngaki na osuka bolo kende bo ba parcours na ezaki esengaki bongo mais oya bango to tiki na maboko ya nzambe otiki na maboko ya nzambe dans des cas destin na bango et mema bango nzambe mo ka bi place o memela bango place o suksa na bango. Voilà, merci Linda Mondele. Oyo ado séjourné ici na Paris, pe a ozonga naye ki Nchasa ndenge zalaka et puis batu bayambio awa. Batu bayambinga awa, ma Claudine kino yambinga kitoko, Odile Manzaka atindelanga no ba super na Kinshasa toye awa. Azo tindelanga ba mbongo na sina lembi Odile Manzaka otinda lisusu te. Azo tindelanga mbongo. Donc en tout cas Odile Manzaka vraiment la moté malanga azande konanga vraiment propre oui bah les ont dit non bah tout ba sala ba montage wana eza ba base na bango moi so totala matin na ba réseaux sociaux au lieu que lo mo pour ba otalama nde ba sangisa ba kombo wana mais parmi bato ba yebi Odile Manzaka naza parmi ata 3 na 4 aza coûte oxygène na biloko wana wana coûte te ngai naza kazu
ndayoka bakamba bongo so za solo nakoboma moto en plein air nga en tout cas biloko wana eza lokuta et faux et archi faux donc lokuta vraiment yango ayambi nga tellement bien président of prison nazoya olia na ala nzala makasi nde naza awa nazoya olia napesi bana Belgique nazoya kuna bambote ebele bazozela ngai ya pope kinkela bengai ngai singa bi pope kinkela azozela ngai kuna totambola en tout cas lobi na ozala wana donc voilà. Merci d'avoir intervenu sur Hollande Biso patience mukendi to pesi peta bambote ebele le seul unique le véritable code ya Willy Moucheni bambote nayo restaurant paradis secret to souffle na kapibia ta na niveau to tambola ba métro to tambola na kapibia ta banda 12h to tamboli de zabo ya osaranate en tout cas nzamba pesa ye ba longue vie apese ya ebele na pesi maître Botamba akena musalo ayeti nazozela maître Boga nazozela en tout cas c'est pays ya mboka odile manzaka na bisa sumbo tena lembi akaba na pesi susu nani kombo nani mona ntemi photo sale ba kusa mona ntemi kimingai na sepeli vraiment en tout cas Paris ambinga bien merci beaucoup merci Paris donc bana Belgique ba o balinga kai ba yaye donc akoya bongo na mboka na bino kuna na mboka ba ojilo mampuya donc na mboka ba Joël Nsalambi aussi na bandeli susu donc voilà merci na yo ndenge accordé biso interview oyo donc talaka tozio à pied levé OK na no ba voyage mais onimi o le kana image pro TV talaka palais tikala kaka mais sinon relation ni otara on qui na héritier pour mon epina vidéo mon abane héritier pendant wakamwe te kasi famille te nga kota de la famille Masaki kota ngozomona mama ya tango ozomona mama ya DRC ozomona mbamo ba Christelle Masaki omona mama wana Chilo baba na biso donc voilà là to profiter peut to pesa Guy Basket ba bon Guy Basket apesa ba iPhone 12 Pro Max batterie ne azaboe ala Paris na raté na bike na okita na ozwa 20 Pro Max pour Rolex selanga Guy Basket mambo tebele frère basket peut voir peta wa cadeau na frère basket tozale aussi là na kalaté aussi la frère basket c'est aussi là héritier basket donc tout balandi biso donc maman na Chilo yeyo ba les ont dit nous tout bolo boyo ki déjà batika on nzambe si a béni ba fandi na nga ba yebinga na zala so ya sona sina boma ba yebinga lokotelo exact voilà merci vraiment trop na habité monde de la fin koza ni monde de la fin zara ke na pescara na ba couple ba sama bala ozala na okinanga pa en tout cas patience et futaka lelo nga na komi pour la patience so patience akite na koma ate to pas tozala on te donc merci beaucoup voilà nous sommes arrivés à la fin Kabelinga donc voilà merci mon ami pardonner ça ala babi nzambe mutapesi biso merci beaucoup voilà c'était en direct